fallait robeta tuna yeso que ça bomata soso il y a des namboka la bona oh boke tu idiot idiot on comprend avoir mongol à mystique boy on comprend donc boke tu imbécile fallait pas beta comment boke dans expliquer garçon que tu musenzi déléquent moi la mboka villageois moi la bandalungwa negandi na bandana puta salité tano nenga za kwa mongol salité yo. Bienvenue tous chers internautes de notre chaîne Global TV Moscou. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste, un ami de Fally Ipupa. On va essayer de décortiquer par rapport à concert à Fally Ipupa. Ils ont à Paris, na ex Bercy Arena. Et que bêta, parce que tu équipe bazolo, baba combattant, batanding, batelemi, balobi que concert wana et que bêta, tende, toujours mais qu'un peu que décortiquer par rapport il y a un concert on est bêta ou bien bêta télé on a un Fally Ipupa c'est l'ami c'est un frère c'est un artiste l'ami de Fally Ipupa. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Qui vient en Nzambe kitoko Nzambe jambazo sala avant to ko tana kata ba détail ya concert ya Fally Ipupa bato bazo lamba ba ami ya Fally Ipupa comment artiste et comment biso to mona ya bêta na Fally te bobo on est un peu ko bêta na biso histoire comment on a Fally boye bana. Non, Fally c'est mon ami. Yes. Fally te vendre tokoli place mon banda. Fally tokoli place mon banda. Tu vends na banda na bisengo na sinkini wana. Donc il fallait maza camarade nanga ya bomona quoi. Donc mais to ka ba sango ke sire bon de beta na ba Fally wana na banda wana nous akana si makasi ko leka Fally parce que okenda watu. Okenda watu ndaka como luka le coupa kenda watu te omoni na bandal tozaki azaki Fally Ipupa lelo to benga king donc hustler aigle donc ba pété tout au PC biso bana bandal et puis mokili mbendimango nga ale Ipupa nazaka musicien na Paris 9 OK na bandal wana na sa orchestre na Paris 9 na tena beta kasirana biso ebiro do beta makasi limwa ka na biso danger mais ça là que non ba vie na parler ba mère ba sara que non yo musique té yo moni bon na charger nga na kombaza na homme d'affaires na sara ba faire na nga na bon na komi na Afrique du Sud ka bondeni bon na komi na Afrique du Sud na kenda mikili et ça dit que non à mikili esimbi na ngati Afrique du Sud de Simbanga kamo ba Afrique bon ka ba ke poto mais yo OK poto ya Afrique du Sud yo moni donc onzo kwa munene kwa ndo ya moni que non na bana na Afrique du Sud mais na saka ba voyage ba mboka ebele ba Australie ba Thaïlande ba na Afrique du Sud na s'installer na Afrique du Sud. Et tant que moi na bandal bozaka Fally na bandal bisengo comme sikini voilà c'est wana bandal OK ba mindele na ba chaîne na mine ba TV5 ba chaîne na ndenge ba olobe la bandal à travers Fally Ipupa et ça la ndenge ni tant que moi na bandal et ça va bien bandal mutu asali yango vraiment lelo tokoma la fierté na biso bana bandal tozala na bavena biso wenge muzika bavena biso baventune wenge muzika donc oya werason bon lelo oyo azolobela mouvement bokili mba eyeba ebima ti lelo ana ba Afrique du Sud na Australie tolobela bandal c'est Fally Ipupa mais biso toyebaka bandal ya sera kalezaka wa bandal ya wenge muzika maison mais apo nani weranson nde mutabimisa penza bandal mais lorsque mutabimisi bandal likolo koleka international eza Fally Ipupa siko esala bino nde esala biso elengi trop donc comment nanga kutu boye koloba mwana bandal donc très bien donc bandal kolo c'est bandalou wande makambo soko za mwana bandal ndo za vrai kinois kozala kinois il faut za la mwana bandal odo bana matete bana lemba ndeto so bana matete wana so bana penza ya nini te bana bandal penza nde bango nde makambo te omoni matete lemba bino nyos tout toza ba kinois mais siko poza la siko vrai kinois bandalou de bana to sa on susu ya
cas, j'espère que les téléspectateurs, chers internautes, comprendre Global TV Moscou, comprendre déjà Nani Aza Coupa, Allez Coupa, par rapport à un concert, il y a fallu Coupa, le 28 février, on a Kati Arena ex-Bercy, combattant le biquet, il fallait Coupa Beta T. Pourquoi? Parce que massacre, guerre, casse sur ça, béni. Fallait pas attendre ailleurs, il se concentrer comment, yo awa, fallait dans la fondation en Afrique. Il faut informer. Fallait dans la fondation en Afrique d'ici. Fallait dans la fondation en Mbandaka. Fallait dans la fondation na Congo. Les seuls musiciens où a kenda béni, ko kendo kota la docteur. Les seuls musiciens kenda la béni, kota la maman violée. Les seuls musiciens où a mai. Après ça pas ambulance, na yo ka pesa ambulance na kati hôpital. Oui, après ça ambulance. Les seuls musiciens où a kati si na Mali, azo pesa don. Na mbongo na asaki ya concert abimisi azopesa donc même auto sala na mbongo ya concert ya Bercy tozana bana oyo fallait bakangaki bazwaki bango po bakende kisoda na Fox. OK, wana na ville ni na province na Goma. OK. Kota Goma kuna donc tozana besoin ya bana wana bakende kisoda te tozana besoin ya encadrement ya bana wana po za ba futur ya Congo. Tokozwa mbongo wana tokoaider peuple wana. Et puis na bandeko mususu oya ba combattant batika kabiso batika bana batika ba famille na Kinshasa ata na Europe on comprend to ko aider pe ba famille wana donc botika koloba ke non makambo ba musicien ba combattant ba musicien musu ba oloba so ba musicien ba oloba ngala mona ba otindika bango baza ba yuma so musicien za makasi aza esprit aza nga lobi te ke ba musicien na tunio est-ce que ozana idée te peut-être za ba musicien mo bazotindika ba combattant wana basa te kasi on lobi so bango ba otindika ba combattant ya on a baba yuma fa ko sepela fali excusez aller coupa na kati yote na yoka kipe lisolo fali pupa azo kanisa ba école no sala iki ya banda lwana banda kutensa bon na bité so information les so abim sa fino mbongo na ye par rapport ya ba like wana weza na kati ya banda donc eza solo tozana na hôpital na biso ya Sebeko fali azo sa so hôpital mosusu pona ba mama ba kozwaka ba traitement ofele na bandal olingo bota eza te que non oboti bakango na hôpital on comprend oboti oye ofele kisi ofele eza so na projet mosusu que non na ba école o eza inachevé fali akobongisa ba école wana mama omoni les seuls musiciens o aza simple les seuls musiciens o asala makambo na o azo sunga makasi eza fali on comprend mon cher to pe mama to pesa ye temps to pesa ye chance na ba grâce oyo misala nzambe azosala kati na ye a aider peuple congolais. Ya allez coupa na monde biso ba congolais de fois to bo ma culture na biso pourquoi? Parce que la majorité ya bateau ba sombi billet à concert wana 70% eza o ba 70% eza ba étranger eza ka ba congolais. Mama eza butu ba. Fali pour papier aza ya ba congolais ka ta commis déjà azaka déjà international. Mais ce ko ba combattant na bazo ya ba bo tiki ba bo maka ba congolais te ba mona ba ba ba. Kasi yango na zongi sur le sous na biso ke mama papa Simo Kimbango lobaki mabele ya Congo to ko tangiza sumaki. Bon do tangi bandeko boya ata bakombata boya bokota miziki eza lokola jour na biso ya l'indépendance tonne kozela président mosusu alongwa tozwa président mosusu boya ebele boya na miziki boya koyoka belle musique botika fali pupa abeta Bercy Bercy ezali Bercy ekobetama mutu moko te ana droit kokanga ke no Bercy ekobetama te Bercy ekobeta ingeta biso pe awa na Afrique d'ici toza bakombata so comprendre te babi akuna nde bazala somba mutaza somba zate na batu wana nyonso wana zotanga mo batu wana nyonso zotanga wana so pesi ata so swakata kingo akata te siko biso awa tusaka makambo ya fo na to boto sala mabe pona papa Simo Kimbango abina biso abina biso za na bomoko bolingo za kati na biso on comprend ya ale kupa na kati yote na ligne pe na loba par rapport ya biso ba congolais yobi ke fali pour pas kobeta tout confortable moi bon
ba maman baza banda ko basombe déjà ba bien na bango bazo banga malgré tout yo lo ba bongo bango banga kaka baba toyo ke kuna toyo kuta soki maram soki ndeni est-ce que billet eza ba koki ko rembourser billet ou billet eza déjà so déjà sombi billet ici maman nyonso o asombi billet papa nyonso o asombi billet leki o sombi billet yaya o sombi billet tambola na passeport na yo na billet na yo yaka Bercy muto akosimba yo azati makambo wana bozoka bazoloba na bazotiana ba réseaux sociaux bazoloba eza na nkoloba ba congolais o penza donc ami fali pas bras droit na donc koloba na biso ba congolais mutu akoya kuna sala trouble ezati mboka wana eza mboka ya loi. On se comprend. Donc avant tout ça la publicité tout ça là qui déjà makambo nyonso organisé. Donc boya concert boya ebele boya ko soutenir moi na mboka oya memi culture na biso ba congolais na monde na Afrique. Na kati ote point neza na ba congolais musu ba diaspora aza par exemple na États-Unis mais alongwe ka États-Unis eti Paris kwa bibi sa concert ya fali poupa. Mais ni neza na mbongo ana futeli billet wana kende na est akena ba mera ke déclarer. Merci maman. Est-ce que na na biso pe loko mobo bande kwana ba loba baza ba combattant batinda ka mbongo na Congo service ya information to benga ya ANR et monaka bato wana batinda ka mbongo na bango bakomi kombo hotel congolais mais Western Union epesa bango epesa ba famille na mbongo est-ce que si yo ka ke non ke mutu atindi mbongo na Congo bakangi mbongo ba combattant ozo comprendre ke po mona ke non toza na régime mususu botika fali abeta Bercy. Parce que bah massacre bah guerre à Maloyama casse sur ça la mana béni fallait pour pas attendre ailleurs il se concentrer ailleurs bah comment bah coco ça la bah guerre wana si la meilleure yimba moi beta concert et tant que yo ami il fallait pour pas olo bani na place maman omoni ben fallait aza muta politique fallait ça politique mais la vie ça moi na Congo fallait ça ka musique fali nzamba sali atie grâce à musique kati na yi lelo to yoka ba rumba oyo bandeko wana bazoboya musique beta bayoka ngo na bandako na bango on comprend donc il fallait soka yo beta musique na Bercy to programme kango ça fait une année yango ya bando bien ko le bana déjà depuis parce que tu es que non régime est changé régime est changé donc Fachi président Michel Tshisekedi bon ba bi ba lo bana mambo Fachi tena Kabila te bon ba bi guerre ezo sala mala beni wana fallait attendre se concentrer comment ba ye baba longola ay ma be wana eza na kati ya est donc ba guerre en ici là mais yemba moko na kati ya para beta concert puis ba combattre ba banga bana na bango ba kende ba sente ba musicien so ba beta ba concert trop na Paris bana ba senta bango mais la vie maman bino ba maman mo pesa bana ba éducation biso ba papa to ma papa to ke mbongo est-ce que vraiment musicien ko yaka na ndako na yo azui mwana na yo ati ezemi oto nini wana eza ba leson zo comprendre biso ba congolais to nikolo ba makambo boye ezaka nango na banzela ke kwa wana eza jamais nga na koloba te ke no mwana nga akende classe te pona professeur otia ezemi ba so ba ngata mwana otia ba otia ezemi partout na église na classe na métro na concert nde ba on na fête ko ta anniversaire na matanga ezaka te pona fala zo beta Bercy c'est que loni ne sala que ba combattre ba boya fali ya beta yo le pesi déjà ba argument na par rapport ya wana est-ce que les un artiste mon côté musicien za na sima makambo wana mais so ba mise ba na sima makambo ngala excusez ngala employé mo o baba yuma bango fa batika king aigle abeta concert wana puisque fungola nzela ba tunyos tout te bon pe bazana bo batanke ya fali pour pas jamais ya ko bimaka ba le kandiso les abou photo lukato excité ba combattant en fait que ba ya ba baby sa concert on est concert coûte be bati papa Simo Kimbango aloba ke no bana Congo to za bomoko to za na bolingo papa Simo Kimbango aloba ke no
mabele ya Congo et que kotangisa susu makila te. Oh baba bibo ya pena ba porte wana na ba mbeli ba nyome ke kota bakati ba. Bon babongo. Ingeta batika makambo wana. Papa Simo Kimbango alobaki no bana Congo tozala bomoko. Mutu akufa te na concert. Mutu nyonso aya concert ezali boko sepela, boko yoka ba belle mélodie, boko yoka musique bona boyoka te. Ba bombelo ba surprise eza ebele. La surprise net Robin Mundi déjà ça va. DJ Virus. Ya ba datu bazawana déjà ba rep Mikolo datu azana ba. Donc boya ebele bandeko na biso ba congolais, boya ebele, boya na arena ex-Bercy, beaucoup de musique il a fallu pour King. Est-ce que Okoki Koyebi s'habitue un peu par rapport à des combattants mais bazar peut s'organiser parce que Bakabouani en deux parties. Partie mususu bazar pesa contre Fali pour pesa Fali eza partie à Boketu. On peut ça message n'est pas beaucoup. Moni mer yo kala bisa moni ba tunde suwa nozo tanga ba kombo wana. Ndesi ngai na ko loba ke no papa ba mama est-ce que vraiment mabino kozala concentré na mutu azane illettré ayebi koloba. On va bien fallait pas saler l'autre. Fallait songater asala wanje monter. Mais fallait azana yo tozaka no awa fallait azana fondation en Afrique. Parce qu'il faut informer ba. Fallait azana fondation na Afrique d'ici. Fallait azana fondation na Mbandaka. Fallait azana fondation na Congo. Les seuls batinda bambongo na ba western wana oui, récupérer. La famille ont récupéré bambongo voilà, on comprend. Donc OK, tu as le biné ça befalo beta. Ah, bon que tu es imbécile, il fallait faire bêta. Comment que tu garçon ça explique au garçon que tu musendi déléquent. Oh, bon que tu déléquent, idiot. On comprend. Alors mongol, azam mystique boy. On comprend. Donc fallait que bêta, tout na yeso que ça bomata soso. Oh, ya bida na mboka la bona mbandaka kuna boma yo akota tina bazamba boma ba nyama muta salité tano nenga za kwa mongol. Oh, ya salité yo musendi. Fallait beta concert wana ba mama ba papa nazolo bango yo musendi. Mwana mboka villageois fallait za mwana bandalungwa ne grandi na banda na Kin na Congo na Zaire. OK. Bon fallait ko beta muziki wana ba mama ba papa boya ebele. Fali aza mutu ya pe. Fali akoko Fali akoko tinda batute baya ko menacer nde bat balobaki ke fali abomisa mutu awa na Afrique du Sud. Wa ba idiot fali abomisa mutu na Afrique du Sud. OK. Est-ce que fali so abomisa mutu na Afrique du Sud? Est-ce que fallait retambola monde entier? Jamais. Fallait abomisa mutu te. Fali aya na Afrique du Sud, mista na kufa liwa ya ba problème na ba ya bango. Nenga bazolo ba ke non fallait bengi ba ivoirien, ba camerounais, ba ya ko beta ba congolais te. Eza mambo lokuta. Fallait bengi ba ivoirien ba beta ba congolais te. Ba ivoirien ba ko ya concert comme si kaka lokola bino ba biso ba congolais to ko ya concert. Moi-même pe na ozana Bercy de na ozala wana le 26 na dans Paris. Bon le 26 ba vrai chéri, ba vrai Joe, mokili mobimba to kutana bino na Bercy. Vous êtes connecté sur Global TV Moscou. Vous avez décidé on est presque arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup à Alain Koupa, Nathan Pesta qui nous a accordé pour nous mettre un peu de discussion. Merci Nabino sur les téléspectateurs, chers internautes, fan nanga. Je vous avais dit que NASA déjà a la Global TV Moscou. Vous avez besoin de trouver Diam l'international, c'est l'équipe Tabanam Pakasa Nelendi. Donc Boyaka Anakata Global TV Télévision, vous avez cité. Je profite pour saluer Saint Valeur de Paris 16e. Je sais qu'il y a Zola Narabi Sikaza depuis là, na santé ya Willy Mouchen Code Amboka. Babiona ya Balik ne ya moi cool à la play makas quoi. Tikana na PC merci bisi ko après tout coup monter matelas aussi presque tout d'abord bisonné tout ça na concert a fallu na to zala na OK tu sais l'hôtel donc presque il y a monter matelas je profite pour en saluer puis là na bo santé babi Francis Miatembo na Canada zolandanga je t'aime beaucoup mon cher mon ami et puis là même Perapo là mon vieux le millionnaire na kata Belgique Mpiemboyo je te salue et puis là Jerry Liwanga imta abongisa ki place honneur bozo mona tiba décoration ma c'était géré Liwanga na kati ya le championnat na Johannesburg na Afrique du Sud na bo santé babi Alain Alili
Hein? Abotolo aussi, c'est Abotolo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms, excusez. Et puis là, Nabou Santé Babi, Chief, il y a place aux Aliawa, un combo naïe, Poison, Casque, Sereka, le champion, il y a une Tayamba qui a fait qui se pétant, il y a qu'on vend dans la place, bon, on est tellement qui peut quoi, dans le Johannesburg, on a fait ici. Et puis là, on a profité pour l'empêcher ça, Freddy Lungala, hein? Freddy Lungila, Biscazo Landanga. Et puis, merci beaucoup à Alain Koupa. On a habité ceux qui ont habité à moi, parce que déjà, tout comme la fin de l'émission, on a fait Global TV, Global TV Moscou, on a ici la Global TV Moscou. On va s'abonner à la chaîne. Bakota, Alain Koupa Master King Aigle. Beaucoup de belé, beaucoup s'abonner na Global TV. Mirador Kilo Paris. Mirador Kilo beaucoup de donc il y a un qui s'habille non ingeta tous les combattants boya na concert au bout les athées tous en abino bien pour na pébi sous la bien fallait pour pas exemple à paix tacos tacos net na film check et le papa chéri thank you bye bye bonne nuit tacos bye bye.